bato mosusu basila soni na vie basila soni parce que annonce que maman livre zozonga eza insulte pour ba congolais partout na ole kana zolo bakabongo maman Olive nazo benge maman na respect ya basi ayoka soni a respecter ba congolais pillage yena mobali ne basali banditisme d'état basali na mobali na ye. Elle était la première conseillère ya mobali na ye. Pour moi si nyonso ata mobali comme président de la République conseiller ya liboso conseillère ya liboso ya mobali ezalaka mwasi. Mais ce total au livre Lembe Pembeni ya Kabila rôle nini a joué. Elle a fait plus de mal que de bien. Bosali pendant 20 ans, Moussalo Bosalaki pendant 20 ans, ils ont kokomisa Congo bilanga na bino. Ils ont kokomisa Congo lokola époque ya Léopold II. Donc Kabila a commis lokola biso tozali ba tunaye ba sujet na ye. C'est ça Moussalo Bosalaki na mbali na 20 ans. Je n'ai pas beaucoup de développement à faire pour Kandé Mataka Ngaïta on a zotal. Peut-être ba Congolais musu ba vandi na Congo mais ba yebi état oyo Kabila a komisi Congo te. Mobutu a pillé Mboko on a 32 ans. Sur tous les plans, Mobutu a géré un dictateur, mais a sali sabotage au Kabila salité na 18 ans. En 18 ans de règne, surtout Sangisina 3 ans à Mouzet au Beti 21 ans wana ya Afdel. Je vous dis c'est la catastrophe. Catastrophe pour aujourd'hui, même ceux qui papier identité dans un angote, Kabila ça sérieux. Olive Lembe to yebike si elle peut échapper na contrôle la justice en Zambie, il y a Mukili, il y a Nzamba pour échapper dans côté. Mais batika ko insulter biso. Biso ba Congolais sérieux azolanda nai. Yo zimbongo na yo ke ko sala tour. Na ba avion e komi ba restaurant Joseph Kabila. Mbongo ba yibaki pendant 18 ans ko ki bango te. Yo ke ndoko kotela bango lisusu na business na bango privé. Ce qui m'étonne. Merci Mengi na bandeko balandaka la voix céleste bato pe balandaka Samba Olonga justice en Zambie moto mokote aishapaka na contrôle nango biso nyonso toujours na sima ya FARDC ndi na lobaka FARDC na motema mbote na bato to bazolanda biso à partir ya Kivu Nord Sud Kivu na Maniema bandeko bazolanda biso à partir ya Canada na États-Unis Europe comment la pesi bango ba mbote bele pe bango ba mbote bele mwana mboka to ebité guerre à M23 to komi wa pe tozo kende wa te moni ba M23 ba sala ba trouble ba panzi ba bureau tozo e baté mokonza M23 to ta ko mona ya uti ko lobaki guerre ya M23 a faire de ces beaucoup temps teza ba accord ba signa na ebité mekano limbo la bana mboka bon na kanti eloko ezoleka ya accord soi-disant accord signé entre les M23 na gouvernement congolais eza forme moko ya manipulation eloko bana mboka d'abord esengeli ba yeba ezali que il faut tous à la confiance il y a armée na biso pe tous à la sima ya mokonzi mboka ou azali commandant suprême de la forces armées. S'il y a accord entre les M23 et le gouvernement congolais, c'est que ça a accord où il signe à l'époque à Joseph Kabila. Ce qui M23 bazali un accord signé entre Bango na gouvernement et la République démocratique du Congo na ère ya Félix Tshisekedi na kamisi ba ko brandir accord wana. Et loko biso to yebi ezali que na Nairobi na Kenya lorsque RDC a sali adhésion na communauté des États de l'Afrique de l'Est accord mon côté et signamaki kuna mais bazui ba conclusion concernant makambo Italie ba mouvement rebelle ba sengai ke ba mouvement rebelle nyonso oyo bazali nationaux ou bazali ba locaux ba kota na processus ya paix à travers gouvernement à travers procédure au gouvernement azui o bazali ba groupe rebelle ba mouvement étranger na sol ya ba il faut bazonga na bamboka na bango na kanti depuis mokolo wana Kagame atikala kozala sous à l'aise te ezali début ya crise pour na M23 lokola baza mal éduqué ba édika bango na procédure Joseph Kabila mimi bango na 18 ans ezake ba ko créer ba mouvement rebelle rwandophone na ba rwandais ba ye ko créer négociation na gouvernement congolais pour ba kotisa bango na armée ba kotisa bango na la police mais na kanzi to yokaki mbela ya gouvernement congolais na Nations Unies ministre des affaires étrangères les représentants à Congo aux Nations Unies basi ba beleli yango au nom du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi que désormais
brassage na mixage mon côté ko sale malisusu. Notre armée est la plus infiltrée du monde. Infiltration oyo ezali causé na gestion à Joseph Kabila na complot international au toujours faire objet nango ba imposer biso to kotisa so tali bato bazo pesa biso passe na armée eza bato batikala ko passer ni par ifo ya kananga toyebi nzela nini o bango bakomela ba soldat te balata ba tenir na armée congolaise. Ce sont ces gens là ndem to bazo causer biso tort. Les M23 acte de décès nango ils ont déjà signé ndenge bakendaki na Angola. Le président Félix Tshisekedi soka se déplacer à Kendaki biso ba congolais to boyaki mais lokola ba parents bato ba bota M23 bato ba bota Kagame ba lobi bokende kuna tozana maloba tozo pesa bino via Joao Lorenzo bato ba yebite Joao Lorenzo aza soda balongoli bango na Kenya bamemi bango na Rwanda pona kotalisa bango clarté ya makambo ba président de l'Afrique balongwaka na mboka balongwaka na ba accord akendaki asinyaki boye akendaki asigné boye Kagame pour la première fois pour awanganaka qui M23 est armé na été mais pour la première fois tout moni ango kuna na Angola Kagame a signé un cessez-le-feu d'un mouvement où il y a reconnaître kate c'est-à-dire na dessous des cartes na ba EBC papa benda ba troupe na yo quand ozolo bano awa les américains ba si ba pêche ultimatum ba pesa ki ordre na Kagame a retirer ba troupe na na sol congolais ba parrain oyo baya na Kagame na pouvoir bato oyo ba créer ba mouvement rebelle ba yebi baza na Occident mais les mêmes occidentaux là ba yebi si Kagame retirer le quoi zo kate bon biso ba congolais toza de na force parce que na ngambu na biso notre armée naza ko bela ngona babitando nyonso armée na biso désormais azo tambola ka bisika nyonso madusu ezalaki to banda ko zipango chaque jour qui passe ba armée na biso effectif nango eza komata effectif nango eza augmenté les M23 tozomona bazo survivre ezali entêtement ya Kagame départ na ye kozala causer ka likolo entêtement wana parce qu'il y a de nos frères qui ne comprennent pas batumsu bazali victime ya manipulation ezoleka na ba télévision qui M23 azana ba corps assigné ki na Tshisekedi qui a eu trahison autre trahison soko ndimi na yo ozala na yo na rang ya bato bazali manipuler sur base ya ba mensonge ya bato PPRD o bali bazwa likambo ya ba rébellion ba tsango na mutu ya Tshisekedi gestion ya ba kabiliste gestion ya PPRD na makambo ya guerre ezani o bango bakozala modèle. Ce sont eux qui sont à la base parce que ceux qui na 18 ans question au Kabila yayi ko gérer ango ceux qui Joseph Kabila zala qui penda ko représenter Congo mais les autres toujours balika ma sécurité mais les armées congolaises sont la plus puissante d'Afrique ceux qui Joseph Kabila zala qui muto ya qui penda ko diriger Congo mais comme aya qui na plan ya ko faciliter Kagame pour ba balkaniser Congo pour ba infiltrer Congo na niveau nyonso ndenge bakanaki. Voilà ce que Kabila avait fait. Bato Kabila bazolo balelo Félix Tshisekedi akeko signer ba accord eza obscur à la kisabiso ba conclusion ezoma qui entre yena Kagame. C'est une aventure eza manipulation. Il n'y a aucun accord signé entre Joseph Kabila Félix Tshisekedi na ba mouvement M23 ni encore moins entre le président ou bien gouvernement ya Congo na gouvernement ya Paul Kagame. Ce que nous reconnaissons ezali accord il y a échange internationaux dans un esprit panafricaniste. Félix Tshisekedi aza panafricaniste alakisi atalisi na collègue na africain vision panafricaniste na ye tout le monde Union européenne comment bazali ba échange ça entre les états tout le monde comment ba citoyen ya espace Schengen baza ko sillonner pourquoi pas nous na Afrique pourquoi pas nous en Afrique centrale vision na Félix Tshisekedi ayaki nango loko la Kagame ayokiti loko la Kagame aye na à comprendre te azomona gepo na ye pour Rwanda et se développer à la classée dans les pays développés il faut ba mort et des morts à l'est du Congo. Il y a un autre comme ça il faut que ben d'ailleurs matoi. Nos frères qui sont en train de penser que Félix Tshisekedi est en train de trahir la nation, naza ko lancer mbila na bango. Vous êtes victime de la manipulation. Acte au Félix Tshisekedi aye nango opposé lelo au Félix Tshisekedi azo sala. Ceux qui savent bien ndenge mboka ezali gérer ba yebike le Congo d'hier n'est pas le Congo d'aujourd'hui. Congo ya lelo eza makasi avec Félix Tshisekedi ndenge moko lobi ki était faible était. Na kotika kana la liste moko eza pete. Kagame ke na Rwanda azongi e indelié.
tant que biso nyonso ba congolais to lobi que ah comment Kagame qui n'est pas responsable du mouvement M23 pour kokende ko signer acte ya rébellion o ya zali ko wangana kuna pe guerre médiatique et bandit to moni ministre na bango affaires étrangères aye pour na ko démentir alobi ni cesser les faits ni accord. Mais tant que Kagame azongi na France 24 batuni pour na ko banga déjà pression ouragan ou ya ba parents na américain alobi non attente ezalaki attente ni ezalaki yo za représentant ba M23 te attente ni no kende kozwa kuna. Moi je pense que le président Félix Tshisekedi aza komema biso lentement et sûrement vers le départ de Kagame. Moi je pense que loko biso toza ko luka d'abord ko kimia ezala na espace wana ya est. Il faut ce pantin là Kagame a quitté pouvoir. Si les Rwandais sont capables de faire ça, moi je pense que biso pe ba Congolais au nom de notre pays. Il faut biso to militariser est et à Congo. Tout là que ça Kagame que nous ne sommes pas de lâches comme il pense parce que Kagame ce n'est pas lui, c'est l'arbre qui cache la forêt. Le petit Kagame qu'il est, ndenge to yebelia yaki awa na santo yaki na ngokutana na Mobutu. Azan a tenté ya kosakana na ba Congolais. Mais parce qu'il a été mal éduqué par bateau baza comme benga ba décideurs, les entreprises multinationales, les familles riches, lokola ba famille ba Clinton, hein, ba milliardaires lokola ba Bill Gates qui sont derrière ces pantins là pour fabriquer pour akanisa que pour Rwanda se développer, il faut être à Congo instable. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Naza kolobango nazo beta mbela lelo eza bongoti. Félix Tshisekedi bato ba yebaka yete aza muto aza imprévisible. Quand il vient, personne ne le voit venir parce qu'azalaka humble. Komi kitisa o Félix Tshisekedi amikitisa ki bato bele bakanisa ke aza ake ko trahir mboka ake ko teka mboka na plateau et pas Kagame. Aza mwasi ami balé ya Paul Kagame. Ni bochaka Kagame pour ani. Mais Uganda pas dans la sima ba M23. Absolument. Ouais. Mais les moteurs, les poumons centrales, les ali Kagame. Vraiment pourquoi lui parce que yende penda mutu ba utiliser mingi rôle yé a jouer et ça à premier plan. L'Uganda aussi parce que minéré pe ya Congo zo bima via Uganda. Parce que ngale lo naza kotala. So il le Kagame ki Museveni ya Kolanda parce que dans les plans américains, dans le jeu américain qui a créé instabilité na Congo. Oyo ba kati biso ba bomi biso pendant des années, des millions et des millions de morts. Dans ces jeux là, na kati ya makambo eleki kuna toyebi ke Uganda peut azaki utiliser kuna. Ba Burundi ici lorsque un moment un peu de manière un peu le Burundi ba se repentir ba sengena nzambe pardon ba obondela ba osambela pona ba Congolais. Je pense que Museveni akoko benda mwana na ye matoi ce qui a benda ye to yebite parce que les réalités à l'est du Congo ne seront plus comme avant. Bato bazota la réalité ya lelo na manette ya kala po eza na bato bazoko komona te lunette ba omonela makambo eza lunette ya époque Kabila na sengi na bino bo changer ba lunette bo la ta lunette o eza conforme na situation ya lelo. Félix Tshisekedi n'est pas venu au pouvoir pour faire la continuité du régime sanguinaire de l'AFDEL. Nyonso biso toza ko vivre lelo muto akotisa ngo na Congo apesa ngo légitimité c'est l'AFDEL avec Mosé. Joseph Kabila aye tango muza santété aboyi kotambola na vision oyo batu wana babombisaki pona ko détruire nango Congo baponaki tango muza santété yango babomaki baye na Kabila comme un nouveau pantin batieye. Objectif avec Joseph Kabila c'était de balkaniser le Congo, de piller les richesses, les sous-sols du Congo sans que Moutoumoko téléma. Et c'est ce que Kabila a fait. La seule chose au Bango va réussir comme ça la na Congo, c'est de balkaniser. Ils nous ont tués, ba massacrer biso mingi. Tant on a le bagaboué, j'ai compatis avec nos frères de l'Est. Nanaza Moutoua STT, mais je connais la réalité de ces coins-là. Bande qu'on a biso belé les loba jeunes va se retrouver dans un mouvement rebelle. C'est à cause de cette réalité-là, ils sont nés dans la guerre. Bazana Moussala Kosalate, Bana Loko Moko Bango Bakokaye Kosalate, ils se sont retrouvés mal éduqués. Basali que les lots, Bazana Katia mouvement rebelle, Tokomi Koluka pour récupérer Bango, Tokomi Koluka pour réencadrer Bango, c'est sur base de la politique au Bango Bamemela Gibiso A. Si les lots, cette page-là, nous voulons la tourner. Les lots Tokomi a besoin, il y a comme on makambo autrement parce que Félix Tshisekedi est au pouvoir. Bango pona bango bakanisa yeke ndenge bazomemela makambo to kolongwa nango so Félix Tshisekedi pa ye ko continuer non.
Félix Tshisekedi est venu pour inverser cette courbe-là. L'AFDEL n'a plus et ça les sources politiques d'état. Et là, même la classe de parenthèse horrible, parenthèse la plus sombre c'est la parenthèse de l'AFDEL. Elle est ridicule parce que nous avons eu un président au nom de Joseph Kabila et qui aujourd'hui avec sa famille bazo kokate kotika Congo kimia bazo continuer kolanda Congo partout bisoto tambolaka na bango. Donc comprenons ici absolument clairement que problème oyo baza ko bundisa la Félix Tshisekedi o bazo lokaba diaboliser c'est parce que aye pour na remettre fin. J'ouvre encore une autre parenthèse. Ce qui toza ko mona lelo makambo M23 eza ko pela na médias congolais, il y a certains de nos frères nana assimila ka bango na ba Rwandais. Il y a des Congolais assimilés aux Rwandais. Soko tali bango na makanisi na bango na elukeli mbongo na bango baza déjà ba alliés à Kagame. Ce sont des Rwandais en esprit, pas Rwandais parce que Rwandais n'ont pas ennemi na bisoté. Ce sont des Tutsi amis de Kagame na esprit na bango. Batroko la ba politique tozo mona ensemble ya ba kabilis mususu. Mais baza da ba alliés à Kagame. Ils font leur politique pour détruire la décision Félix Tshisekedi aza kozwa pour insécurité na Est Zalaka. Ba mususu po bango bazwa raison ya koya kozwa kosala campagne na élection. Ba mususu po ba futaka bango mbongo, ba sala ngobongo. Kagame a ces éléments na Congo. Nous parlons des infiltrés autour de la morphologie. Otala aza mulai Rwandais pour risque ezali ngana yope batali bo balobi o pa koza la Rwandais ba beto libanga na mutu. Mais ba Rwandais obiso toza ko lukao baza ko nyoko la biso non. Les plus mauvais ce sont nos propres frères qui ont accepté ces complots internationaux. Ba komi ko travailler pour les prédateurs et ce sont ces gens là aujourd'hui mutu baza ko telemela Tshisekedi. Non, Tshisekedi a signé l'accord, balakisa biso. Ceux qui n'ont pas fouillé na yelio na kolakso l'accord à l'érema. Non, l'accord tout l'accord ya ndenge na ndenge Joseph Kabila sala. Oh, le loto mona bakunda batware bakota na armée congolaise a finir par kobima libanda akeya lobi nazana nga congolais te. Botu na bato ba memaki na armée congolaise. C'est sous le règne de Kabila. Mais est-ce que sous le règne ya Tshisekedi bakoro bango baza ko beta CT. Lokola bango mutu ba yebi bien makambo wana. Balakisa biso ango. Les accords signés par Tshisekedi au les accords de M23 sala oazo sala. Moi Martin Fayulu wuti koloba ke guerre est mukunza mboka yebinyang. Habillé sur le PC pouvoir à 2 jours aussi sa guerre. Non. Ce qu'il est en train de faire, tu es vu mutuna muta jouer Carole naï. Et c'est facile à dire hein, parce que ce aux ana maloba lelo koloba mais muto ya za sage a yebi ko déceler sincérité à ba propos ya muto. Est-ce que Martin Fayulu aza politicien ou bien aza muto ba pesa Carole? Avant 2018, personne au Congo ne savait Martin Fayulu. Il est le fruit d'un complot. C'est un montage grossier fait à Genève pour le lot Martin Fayulu comme un motobiso peut toujours tangaye toloba. Fayulu ni tété le complot de Genève, il ne veut pas exister politiquement le roi Azalelo. Les gens sérieux ne parlent plus de Fayulu. Parce que Fayulu n'est pas politicien. Nous verrons que lorsque bateau va fabriquer, il va se retirer. Fayulu ne restera rien. Mais il y a encore des gens qui pensent que Fayulu azali important bangoba sakanakana na combattre ba utiliser pour la distraction parce que Fayulu rôle mingi ba utiliser kaeza pour distraire ba congolais pendant qu'il y a des choses sérieuses ou bien bazana plan na bango mabe Fayulu sera utilisé pour atambola ka distraire l'opinion alobi yeso kazala ki akosili sa combat na est mais analyser ka banda 2018 ti to comme lelo na 2020 Fayulu a changé ba propos combien de fois en commençant par les élections qu'il avait refusées, à finir par Kokoma gagnant, il y a des élections. Yo mutoboya ki des élections, le bina okina machine à voter à la veille, au commis, ok, qu'on voter, après au commis vainqueur. Aujourd'hui, c'est autre chose. Non, ne parlons pas de Fayulu. Le Congolais est sérieux, Azal a besoin de apprendre et de décider. La classe politique, qui parce qu'après tout ce que nous disons, les Congolais vont évaluer, pas par rapport à ce que nous disons à la télé, mais par rapport à Obango Bazako Mona. Nakambu Tshisekedi Azako Sala, Azo Sala Mona Bolingo. Yango, ko province nyonso, bazali ko sentir, ataye ya bouquet, mais zali ko salema de manière équitable. Si aujourd'hui, pas de priorité à Fayulu, priorité à Kamitato, priorité à Juifs Zambiens, Burundais, ceux qui n'ont pas évité, parce que Burundais au nom de sa femme. Les couples là des étrangers, oh lelo, baza naturalisé congolais. Je ne sais pas si les textes légaux ils allaient
papier ezali sur le plan légal ou comme ça bango ba congolais mais et pour eux l'avantage c'est les élections donc il y a des élections sans identification sans recensement fayu lutata nani maman na nani totambole na batu musu totuna na gite aujourd'hui nous avons le devoir de nous poser des questions de to vandi na yondeko oyambinga nazana droit na yeba tata no nani maman no nani mais l'homme est zo bango l'examen pour nani ezaka so ko banga te nous finirons par y arriver ya na moment oyo congolais nyonso parce que tozo belela kaka conscience ya na moment ba congolais les vrais congolais se leveront to ko ta biso nyonso na balabala rendez-vous na parlement pour aller leur montrer que nous congolais tokoki kozala sous dirigé te en aucun moment par un étranger ba poste clé ya ba institution na biso il faut ezala verrouillé bato badutaki na mama Noël Tchani ngata on azobela na lobby des pères et des mères congolais ya normal sans kozala mosenzi ako koboya lo Tchani te congolais normal soki aza kotala makambo ezoleka na mboka loi oya Tchani eza nesika nango nous avons été infiltrés à tous les niveaux et c'était un complot international. Pourquoi? Parce que baza ko mona ke ceux qui batiki ba congolais na ba point stratégique les congolais là ba ko accepter tes complots na bango. Aujourd'hui biso poto revoir ba loi na biso poto voter loi il faut les États-Unis atala il faut l'Union européenne atala ceux qui commis conforme est-ce que na bamboka nyonso ba tiaka ba loi batuna ka makambo avis ya banani non le Congo est un pays souverain nous avons les droits. Il y a la loi na biso dans le respect bien sûr il y a droit international il y a droit ndengezali mukila mweza kotambola mais toza ko droit ya la loi na biso conformément à nos réalités à notre politique na contexte ya lelo. Le Congo est tellement riche que to komi malade ya ba richesse na biso so bazo boma biso ezali kola bozui na biso. Nous devons changer notre manière de penser, comment verrouiller notre pays de manière à ce que bato bazo ya kapona kuluka ba intérêt na sima ya ba voix moko clandestin ba ko taka lisusu te. Siko likambo ngo tozo telemela ngo fomo na bato pe bazo boya loi wana ce sont toujours des étrangers. Comment quelqu'un ba yambio na mboka bato ukoko ya koma obstacle na o bato balingi basala. Tant nazolo baboye ezateke nazako yina bandeko na ngai oyo babotami na papa soit français maman congolaise ou bien non ba demi Dakar nyonso na saluer bino bosala bilanga bokoma pe ba député bokoma pe ba ministre mais ba poste clé oyo mususu tokotanga wa ndenge tozako loba présidence premier ministre totier président assemblée nationale sénat wana eza réservé na binoté toyebi que eza discrimination mais cette discrimination est positive. Eza discrimination moko ezali normal pour permettre que mboka ezala sécuriser. Le Congo est en danger parce que ba citoyens baza na Congo bazoye baté mécanisme nini toko ko sala pour te sécuriser mboka na biso face à la prédation. Tant que toko continuer ko penser ndenge bandinga nyonso baza ko penser. Le Congo n'est pas la France, le Congo n'est pas les États-Unis, le Congo n'est pas les Ghana et d'autres pays. Chaque fois qu'on réfléchit sur le Congo, il faut te ba que toza pays moko hautement stratégique. Ezamboka oyo bakoko bonga ba congolais nyonso basilisi bango pona biloko ya sous-sol. C'est que congolais soko ozana yo ovandi na yo yebi boyebi te lukata pembenya bandinga o bazana boyebi boyeba pona nini biso ba congolais to kufaka. Tozali lelo na urgence ya ko repenser éducation na biso. Totangisa bana na biso na basi na biso bana bakoko na biso tolakisa bango pourquoi le Congo est un danger na monde pour la nini ba menasaka biso kaka il faut to armer jeunesse we bano bazobota malelo il faut to savoir ko armer bango armement ya malamu ngana za ko loba eza o to za ko sengila FARDC vrai armement eza moral eza mental bongo ya congolais est-ce que zo permettre na congolais à sécuriser mabele na yi. Voilà, aujourd'hui nous avons une nature des patriotes, des citoyens congolais qui n'ont pas le sens du patriotisme. Est-ce que le Congolais est normal à maîtriser l'histoire en Boka, à ça la en Boka? Alors ça va jeter. Après à bêta, yo pas de yo ça va jeter en français par rapport à l'intérêt à France. Ça ne se fera pas. Il y a un azoloba, repensons le civisme, patriotisme, tout changer forme pour éduquer en bas en classe. Bisogno so ba congolais pour nanga il faut comme un militaire. Même zobo alingi kotanga te, mais il faut na makasi kotanga ça y est l'école de base. Azwa o essentiel et puis éducation na biso matière o baza ko pesa na bana il faut ko changer ngo. Il faut battre ça ndenge batanga ça ki bisoté biso ba oyo soki pona ko yeba te soki pona ba militantisme te ndenge to tamboli na ba parti oyo ezalaki censé ko défendre intérêt ya mboka nde tozo yeba ko défendre mboka te
Donc moi je pense que si nous avons un ministère ya malam, Félix Tshisekedi souffre parce que bato belé baza kotambola naye bazali na esprit révolutionnaire. Soki na kati ya gouvernement na biso tozana ba révolutionnaire déjà na momoyo to changer déjà programme scolaire na biso pour te faire face na makambo tozomona parce que lelo to lo ba Rwanda, lelo to zo lo ba Uganda, lelo to zo lo ba boy. Mais tozoyeba te ke zande mukili mobimba balingi Congo ezala na désordre pour ba piaka biso. Et nous allons savoir que nous concentrer en Rwanda. Non, ne mettons pas la haine dedans. Parce que si tu as haine, ça n'a plus de sens. Nous avons l'obligation de servir d'exemple dans le monde entier. De toute façon, les Congolais soient intelligents. Mais nous avons pas Congolais qui sagesse. Parce qu'intelligence sans sagesse, moyen fruit à malam au service, il y a batouillon sur les athées. Pour intelligence c'est quoi na mutu pe atiango na pratique pour kaiba intelligence c'est quoi na mutu atiango na pratique pour bomaka bato pour avoir intérêt belé. Mais lorsque la sagesse s'ajoute à l'intelligence, donc lorsque sagesse est alliée liée na intelligence ya ngomoni excellence ya ka mutu akomaka na devoir ya kozala au service ya société na malamu. Donc biso et pas na biso moni ba antivaleur et bébisi intelligence à bato. Jusqu'à tel point que les cimetières à Congo est tout dit bas diplôme. Mais ce qu'on a dit bas diplôme et servir dans le Congo bas diplôme presque inutile. Des diplômes qui n'ont pas servi le pays. Mais batouana bangwana yon bazolo baki annonce maman livre bazolo baki mobile nazana jeune akozo na bokonzi to ebiti na 2023 ba récupérer bilo na bango to nireni mona mboka mekano limbola bana. C'est que nous devons savoir Ezali que batu mususu basila soni na vie. Basila soni parce que annonce que maman livre zozonga eza insulte pour nos Congolais. Partout na ole kana zolo bakabongo. Maman Olive nazo benge maman na respect à basi. Ayoka soni a respecter ba Congolais. Pillage yena mobali ne basali banditisme d'état basali na mobali na ye. Elle était la première conseillère ya mobali na ye. Pour moi signon soit ta mobali comme président de la République, conseiller ya liboso. Conseillère ya liboso ya mobali ezalaka mwasi. Mais ce total au livre Lembe pour mener à Kabila rôle ni a joué. Il a fait plus de mal que du bien. Autre monde bazo sali la image ils a fabriqué a on a baja marika samba na télévision, c'est pas l'olive olive ou bato oaza ya kati. Parce que image au bato bazana ngo ya télévision maman malamu akabela ka bato ninga banda ko kendo kabola akaboli di maputa après 6 mois $5,500 ba publier ngo ndire soka sali loko nini. Après tous les pillages ba sali na mobali na ye lokola ba bimi sain et sauf par la voie de la sagesse bobimi dégâts salamité. C'était bien parce que nous en avons tous profité la paix. Mais atika ko insulter biso. Parce que ngana zo considérer comme insulte pourquoi pourtant nazo tala. Ya zo brandir biso ba avion. Oyo mobali na ya tongi eza exemple ba avion et comme ba restaurant a transformer en eau, ils a fruit amour musalo to sali pendant 20 ans. Musalo bo salaki pendant 20 ans, ils a ko komisa Congo bilanga na bino. Ils a ko komisa Congo lokola époque ya Léopold II. Donc Kabila a commis lokola biso to zali ba tunaye ba sujet na ye. C'est ça musalo ba salaki na mobali na 20 ans. Je n'ai pas beaucoup de développement à faire pour Kandé Matakanga ita on azotal. Peut-être ba Congolais musu ba vandi na Congo ba yebi état oyo Kabila a commis si Congo te. Mobutu a pillé Mboko oyo na 32 ans. Sur tous les plans. Mobutu a géré un dictateur mais a sali sabotage oyo Kabila salité na 18 ans. Toza ba Congolais kaka po ya kombo ndenge totikali ba kombo même notre identité Kabila aboto le biswango parce que ngana yo nde toza boto komi na devoir ya ko banda ko tuna na qui est Congolais qui ne l'est pas. En 18 ans de règne surtout sangisi na 3 ans musée to beti 21 ans wana ya afdel. Je vous dis c'est la catastrophe pour aujourd'hui. Même ceux qui papier identité na zana ngote Kabila za sérieux ceux qui papier identité na zana ngote politique est en façon nango au nom des raisons d'état ya konduka kimia mais ba lukate kimia oyo biso ba Congolais tozui au nom de la paix parce que ils allaient procédure ya paix le lo Kabila ba Shadari ba Mova tous les noms des gens qui nous ont massacrés awa ba vandi na Congo na kimia nyonso. Est-ce qu'ils ne peuvent pas fermer leur bouche ba kangi minoko na bango batika ko insulter peuple congolais? Est-ce que c'est que nous attendons et le obligé de oser le pas Kabila na Olive Lembe
ils allaient koya kolakisa biso ba restaurant est-ce que baza na moyen te ya koréparer préjudice oyo bango basalaki lokola bazoyoka te nyonso oyo bango bapiyaki bayeba bakozala mpe ka apiye d'une manière ou d'une autre les biens mal acquis ne profitent jamais bakozalaka ka apiye d'une manière ou d'une autre bakoperdre biloko wana ye a investir wapi likolo ya makila bakongolais ayeba yango ke ekolandaka ye kaka il va échouer le Congo appartient au Congolais ozotangela 80 000 hectares na Goma 80 000 hectares soki awa na Congo central 80 000 hectares ya yo moko est-ce que Kabila na Olive Lembe baza na moyen bakoko justifier ba bien bango bazui aujourd'hui bakabiliste bazosala chantage na télévision balobi pouvoir ya Félix Tshisekedi eza ya bajusseur ya bato bapie mingi bato baza kozwa mbongo ebele koleka na époque ya Kabila est-ce que na époque ya Kabila on savait tracer que mbongo ebimi autant na kesa l'état tokoyeba koretrouver yango so tolandeli yango est-ce que babandai na kolandela Kabila tika mutu na prison pour na détournement qui sait ba grand projet nyonso ezaki dépensé non nous avons connu un pillage institutionnalisé Olive Lembe toyebi ke si elle peut échapper na contrôle la justice en Zambie ya mukili ya Nzamba ko échapper na ngote mais batika ko insulter biso ba congolais sérieux azolanda ngai yo zimbongo na yo ke ko sala tour na ba avion ekomi ba restaurant Joseph Kabila mbongo ba yibaki pendant 18 ans ekoki bango te okende ko kotela bango lisusu na business na bango privé ce qui m'étonne c'est qu'il y a mbongo cardinal abeti tour kuna pose biloko nyonso ye nango na bénédiction tata cardinal azolo bani na ye nazo féliciter couple oyo na yebaki te ke makambo minene esalemaki donc makambo minene eza makambo privé ya Joseph Kabila na Olive Lembe. Félix Tshisekedi nous a aidé simplement à connaître qui sont les ennemis de cette nation. Na ba musu toza ko benga ba congolais mais soko tali bongo na bango eza ba ini ya république. Asimi nyoka na maboko alobi vraiment a bercer nyoka abi vraiment bongo na yeba kiteke makambo kitoko bwezaka makambo kitoko est-ce que zo profiter na ba congolais abosani ba marche ba to basala ki en pleine église ba yeko gazer biso ba rosimu kendi ba kufa été ya congolais soki lelo Olive Lembe komi ko finga biso congolais été ya congolais mona mboka tokoti posé ya matata mponi tomoni matata mponi ya liboso ayaki affronter justice ya mibale pe matata pona ko yala affronter justice na biso to ndenge nini mikano limbola bana mbo matata pona ça y est aina défi nga nazo senga peuple congolais ba vrai parce que justice oyo toza ko senga matata pona c'est au nom du peuple congolais soki oke kuna na procès au mona matata pona devant ministère public pourquoi parce qu'on veut voir clair sur l'argent des congolais soki matata pona za ko benga ngwa acharnement a créer na parti politique oyebi na yoki pasi Nathalie mboka na ngai Nzambe namoni ba jeune balati ba cravate rouge encore avec matata pona bazo ko sa ile ba courbette na entrée na yepo akende na début à procès na lobi aussi longtemps que ce pays sera peuplé de flatteurs et des ignorants tozala ka na problème ya modèle est-ce que mutu le quoi matata pona dans un pays normal à cause de la parti politique pas eu ba adhérent. Les Congolais ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc en même temps, tous les la libérer, en même temps, tous les bonga, mais en même temps, ils sont moko tozali, kokende na maboko ya ba prédateur na ba oppresseur. Matata pono soka za ko mikumi salobi FMI félicita ki ngai Banque mondiale 300 millions, près de 300 millions ya Bukanga Lonzo. Alingi batu na été. Abi batu na mususu ezaki na responsabilité na ngate. Mais pendant tout ce temps, ba université nyonso ya l'état awa ekufi ebubuki ata moko te réhabilité. Matata pono atongi ba université, atongi ba école, ba bien privé na ye. Il veut montrer qu'il est excellent. La bonne gouvernance dont prêche Matata pono. Oh mon Dieu. Bandeko bozolanda biso na lobiki ça me fait mal. Soko lingi mboko eke oyebi makambo zoleka na mboko oyo. Il faut pesoka akanda. Mais moi je pense que les attentes congolais tous se réveiller. Quand les assuments cela de bataille contre Kimoyibi, les alliés bataille moko, il faut tout mener de manière collective. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a un procès d'un voleur, bah il faut même m'habiter qu'on a bana bon pas qu'en la wana. Pour bah juge peut bah y bagé bah ayant droit bah tout ça qu'on semble ça au nom la bango bah zali wana. Donc là nous benga bah congolais les prochains parce que bah lobby bah l'ongoli yango lundi yango nini o
interprète azate pour na sud-africain où il faut samba soki kolo soki africom soki ni sud-africain ou azape ko accuser na matata poni balobi bamemi yango jeudi pour na faute ya interprète l'état baluka interprète. Mais je veux que ce jeudi là les Congolais qui ont soif de la justice boke ne kotonda kuna po la kisa solo que tozali prêt tout monde la vérité pour na mbongo na biso. Maintenant cette question les gens pensent que tu sais que pour elo etikali na bato na Congo bato balingi basalela bango nyonso vani na yo même pour na kobima ko soutenir FARDC ozo la ba corrompre yo ba sombelo polo ba chango couleur ba komi soutien au FARDC yo bimi na soir ba peso 2000 pour mutuana et ça là au nom de sa visibilité. Non, nous Congolais on n'a pas encore compris. Si c'est pour notre intérêt, bima merci na ba organisation ba ONG ou ba lobby la place de voler c'est dans les prisons. Justice a beaucoup côté les maïsa tu sais que die mon côté. Ndenge azolo ba réforme. Ezaki soki bo moni juge moko to moni ke makamune za clarté. Uleto zilaka ke baya kolongole to lati batoje to ke ko bengane na bureau na ye. Et voilà c'est clair. OK, merci moi na mboka to comme na suka émission na biso magazine yo kabasi le bano ya suka ezani pe numéro de téléphone ba Obalanda. Merci mingi na bandeko balandaki ngai ndenge nazobeta ka mbele ke biso nyonso toza la FARDC osiliki ozana vocation ko servir au pays FARDC kende na recrutement so ba lancer prochain recrutement kende côté belé na FARDC so koza bolingo ko servir mboka biso nyonso FARDC na motema mbela na ngezali na bakonzi ya mboka ke conscience il faut sale congolais votre sanction ezali koya ba politiciens oyo na mikolo koya na kotangela bino bakombo nous acceptons tous ces risques toyebi ke mbongo na bango yango ezo continuer ko nuire biso to kotelemela ba politiciens wana moto abangisa moto azate. La seule façon de mettre fin à bango ezali ko éliminer bango à tous les niveaux de gestion de choses publiques. C'est-à-dire ceux qui mina kwaye même na bureau à quartier na bino bondi maïté atangi mina ko me baser belé prochainement na royal les sous. Le numéro c'est le plus 243 82 349 65 26 plus 243 82 349 65 26. Ceux qui veulent soutenir campagne debout congolais c'est Samba Olonga pour na bato bayi. OK, merci nous to kutani subisa mino balasima. Bye bye. Ok, donc côté la bango le sous na business na bango privé. Ce qui m'étonne c'est qu'il y a mbongo cardinal abeti tour kuna. Pose biloko nyonso ye mango na bénédiction tata cardinal. Azolo bani na ye na so féliciter couple na yeba kiteke makambo minene salemaki. Donc makambo minene eza makambo privé. Il y a Joseph Kabila na Olive Lem. Félix Tshisekedi nous a aidé simplement à connaître qui sont les ennemis de cette nation. Na ba musu tozo ko benga ba Congolais mais soko tali bongo na bango eza ba yini ya république. Asimi nyoka na maboko alobi vraiment a bercer nyoka a bi vraiment bongo na yeba kiteke makambo kitoko boezaka makambo kitoko est-ce que zo profiter na ba Congolais abosani ba marche ba to ba sala ki en pleine église ba yeko gazer biso ba rosi mukendi ba kufa été ya Congolais soki lelo Olive Lemba komi ko finga biso Congolais été ya Congolais mon mboka tokoti posé ya matata mponi to moi matata mponi ya liboso ya ki affronter justice ya mi balé matata mponi ko ya affronter justice na biso to ndenge ni mikano limbola bana mboka matata mponi ça y est aina défi nga nazo senga peuple congolais ba vrai parce que justice oyo toza ko senga matata mponi c'est au nom du peuple congolais. Ce qui est na procès au moins matata poni devant le ministère public. Pourquoi? Parce qu'on veut voir clair sur l'argent des Congolais. Ce qui matata poni za ko benga noir acharnement a créé un parti politique. Oui bina yo ki pasi Nathalie mboka na ngai nzambe. Na moni ba jeune balati ba cravate rouge encore avec matata poni. Bazo ko sa ile ba courbette na entrée na yepo akende na début à procès. Na le but aussi longtemps que ce pays sera peuplé de flatteurs et des ignorants, nous allons avoir un problème et un modèle. Est-ce que nous devons quoi matata pogno dans un pays normal? À cause de la partie politique pas du badera. Les Congolais ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc en même temps tous les la libérer, en même temps tous les mais en même temps biso moko tozali ko kende na maboko ya ba prédateur na ba oppresseur. Matata pogno soka za ko mikumisa lobi FMI félicita ki ngai banque mondiale 300 millions près de 300 millions ya Bukanga Lonzo alingi batu na été abi batu na mususu ezaki na responsabilité na ngate
mais pendant tout ce temps ba université nyonso ya l'état awa ekufi ebubuki ata moko te réhabilité matata poni atongi ba université atongi ba école ba bien privé na ye. Il veut montrer qu'il est excellent. La bonne gouvernance dont prêche matata poni. Oh mon Dieu. Bandeko bozolanda biso na lobiki ça me fait mal. Soko lingi mboko eke oyebi makambo zoleka na mboko oyo il faut epesa soka akanda. Mais moi je pense que les attentes ba congolais tous se réveiller. Quand les assu musala Tshisekedi te bataille contre Kimoyibi, ils allaient bataille moko il faut tout menango de manière collective. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a un procès d'un voleur, bah il faut pas makabito kona bana bango ba kenda kolala wana. Po ba juge pe ba yeba ke ba ayant droit ba to to za ko sambisa onona bango bazali wana. Donc là nazo benga ba congolais les prochains parce que balobi balongoli yango lundi yango nini o interprète azate pour na sud-africain où il faut samba soki kolo soki africain soki ni sud-africain ou azape ko accuser na matata poni balobi bamemi yango jeudi pour na faute ya interprète l'état baluka interprète. Mais je veux que ces jeudi là les congolais qui ont soif de la justice boke ne kotonda kuna po la kisa solo que tozali prêt au monde la vérité pour na mbongo na biso. Mais non, cette question les gens pensent que tu sais que pour elo etikali na bato na Congo bato balingi basalela bango nyonso vani na yo. Même pour na kobima ko soutenir FARDC ozo la ba corrompre yo ba sombolo polo ba chango couleur ba komi soutien au FARDC yo bimi na soir ba peso 2000 pour mutuana et ça au nom de sa visibilité. Non, nous Congolais on n'a pas encore compris. Si c'est pour notre intérêt, bima merci na ba organisation ba ONG ba lobby la place de voleurs c'est dans les prisons. Justice a beaucoup côté les maïsa tu sais que die mon côté. Ndenge azolo ba réforme. Ezaki soki bo moni juge moko to moni ke makamune za clarté. Uleto zilaka ke baya kolongole to lati batoje to ke ko bengane na bureau na ye. Et voilà c'est clair. OK, merci mimi na mboka to comme na suka émission na biso magazine yoka base le bano ya suka ezani pe numéro de téléphone ba Olanda. Merci mingi na bandeko balandaki ngai ndenge nazobeta ka mbele ke biso nyonso toza la FARDC osiliki oza na vocation à servir au pays FARDC kende na recrutement so ba lancer prochain recrutement kende côté belé na FARDC so oza bolingo ko servir mboka biso nyonso FARDC na motema mbela na ngezali na ba konzi mboka ke conscience il faut sale congolais votre sanction ezali koya ba politiciens na mikolo ya na kotangela bino ba kombo nous acceptons tous ces risques toyebi ke mbongo na bango yango ezo continuer pour nuire biso to kotelemela ba politiciens wana moto abangisa moto azate. La seule façon de mettre fin à bango ezali ko éliminer bango à tous les niveaux de gestion de choses publiques. C'est-à-dire ceux qui mina kwaye même na bureau à quartier na bino bondi maïté atangi mina ko me baser belé prochainement na royal les sous. Le numéro c'est le plus 243 82 349 65 26 plus 243 82 349 65 26. Ceux qui veulent soutenir campagne debout congolais c'est Samba Olonga pour na bato bayi. OK, merci nous to kutani subisna mino balasima. Bye bye.